mboka na biso Congo bato basalaka makambo na ba sentiment na bango. Mutu so azana bon moi bo respectera bango te. Mutu so ka kufi bo respectera bango te. Siko na Congo na bo respectera banani. Bo respectaka banani. Est-ce que bozaki obligé ka filmer on peut bo filmer bo garder on bino moko te bo partager on na ba social media pona nini. Everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bien na ndenge bozongi sur liboso na ngai. I hope, j'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Biso ape tozali bien, bien notre pe nzamba lola azobatela. Soki ezali mbano liboso olanda ngai, kombo na ngai ezali Anita Mavita, nazali presenta na presentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Mingi awa tosenga kaka ede biso like ya ofele, commenter ya ofele, partager ya ofele, s'abonner ya ofele, yangwane motivaka musala na biso ekende liboso, yangwane salaka ke message na biso e partage e koma musika na communauté na biso. Merci ba famille na ngai, na kolinga na profiter na pesa ba gros bisous. Ba mama nanga o pena basola kitoko, mama Epela, mama na Sandrine, mama Noël, mama na Niclette, mama Animbete, wana mama Bota Anita Mavita, Jonathan Golo Djibril Madali Brava, Smoke la 9278, capitaine ya communauté, balobi chéri mon grosso, unité de mesure, père ba petit quoi, ba gros bisous place au Salim. Ba famille na ngai na video lelo na ye vraiment to solo la na na lisolo moko ya mawa oyo kosala yo pasi soko za na motema ya mutu oyo kosala yo pasi ndenge déranger ngai soko za na motema ya mutu za na motema mawa ekosala yo pasi. Video yango ezali nini ba famille na ngai? J'espère que to moni ba video moko zo tambola, to moni ba photo zo ko tambola yande ko na biso Melody o azali actrice na biso asepelisa ki biso asekisa ki biso na ba façon nyonso tout lelo molimo na e ezongi epa ya nkolo. Ndeko na biso Melody, rest in peace sister, molimo na yo epe manakimia, nzamba lola abate la famille na yo. Ba famille na ngai en tout cas na yoki pasi ya komona corps nzoto ya ndeko mwasi wana. Mais avant na tumba bino boyebi tang Anita Mavita yaka na yaka nanga kotumba. Bino boyebi tang Anita Mavita na zwaka tanga ya kovanda boye ya ko sala video seke likamba koloba ezali. Donc na ye kotumba na ye kotumba ponga na yaka kotumba na yaka kotumba tant likamba kotumba ezali na otumba po eza donanga eza mission nzamba tindanga na mokili. Mais avant na kota ba famille na kotika bino bolanda video wana après tozongela mifingili wa moke Ginette Milonga vrai chérie c'est na nice ma copine bolanda video. Au permettre nana koma wana il fallait pas au permettre melo fallait pas nazo pa musotusi nazo sokola yo nazo liesa yo mamunde liesanga ba famille na ngai bolandi video kaka oya mukie oyo yande kona biso Melody oyo azonsi molimo epa ya nkolo boyoki ndenge ndeko mwasi na azolela esali passe na motema. Boyoki ndenge ndeko mwasi azolela. Mais eloko na ye kolobela ba famille na ngai. Eloko na ye kolobela o epesi ngai kanda. Soki na lobi o na lobaka. Soki na tumbi o na tumbaka. Ba famille na ngai tang na lobaka. Beton na yaka kotumba, beton na yaka kosilika. Na silika avec raison, na tumbaka avec raison. Pona nini mboka na biso Congo moto comprendre marambu te. Pona nini mboka na biso Congo batu basalaka makambo na ba sentiment na bango. Mutu so azana bon moi bo respectera bango te. Mutu so ka kufi bo respectera bango te. Siko na Congo na bo respectera banani. Bo respectaka banani. Ba famille botala ndeko na biso mwasi akufi.
place au bozo mona ande bakangi na babilamba pembe wana bazoke kokota ndeko na biso na morgue bazoke kokoti na morgue place malili po babomba nzoto ya ndeko na biso ebeba te siko mutu si bakangi ye mutu si balatisi ye bongo elakisi ke esili elakisi ke we done soki balatisi mutu bongo bakangi mutu bongo elakisi ke esili bakete na morgue siko bino vraiment na Congo bo respecter bibembe te mutu si bakangi bongo ba oke kokoti na morgue bo stopper malgré ça ndeko wana zolela malgré ça mama ya mutu koya kolela mutu mona mutu aya zolela ndeta kufa abamba na se jamais boko stopper corps ya ndeko na nzela po ndeko na ye asisa kolela non boko sala ngote boko ki ko sala yango plus jamais boko ko sala ngo jamais. En principe, ceux qui vont stopper, qui na Congo, vont stopper. Pourquoi il faut filmer? Si quoi problème na yeli yangoyo. Pourquoi il faut filmer? Est-ce que vous êtes obligé de filmer? On peut filmer, on garder, on partager, on a social media. Pona nini? Nga na problème, bato bachon na ba Facebook na ba honte, eza faute na ba honte. Eza faute na bango te bino mo bo pesa biso ba sujet bino moko bo pesa biso ba sujet bino moko bo pesa biso maramba loba bino mo bo pesa biso to yara na ba image na bino na ba réseaux sociaux be na social media eza bino moko eza biso te soki ndeko mwasi wana za ndeko ne azolela obeba ndeko batemba azolela siko yo pona nini obimisa phone o filmer po sala nini po basana nango nini ou bien po biso to sana nango nini biso bata public po to sana nango nini soki ngapi na komi na niveau ko tiango po parce que naza likamba koloba likolo ya video wana bochie wana boko sa yango te wana eza respecté après tout yango na Congo wana loi ezalaka te na Congo kuna loi ezalaka te boyeba na bino mambo salaka te nga na comparaka poto ou bien Europe na Congo te yes na comparate mais tellement nazaka na monde wana na hôpital na mona mambo esala na Congo na mambo esala pesa nga kanda bozene bisabine lokomo omoni awa soki mutakufi no mutakufi yoz infirmier ozalaki ya nurse ozalaki lobenani ozalaki wana FK6 ozalaki na mutakufi nurse ou bien health assistance aza muto a confirmera te ke mutakufi mutu yo mo infirmier omoni ke ndeko akufi o sala nini ozela dorte aya dorte tanga koya yende mutu eko confirmer ke ndeko wana akufi et puis dorte tanga koya il faut assess mutu wana ako checker mutu wana checker maramu nyonso tout ce qui motema nezo ko beta ce qui azo fil post asali maramu nyonso tout après yeli bino a confirmer ye ndeko wana akufi. Après bo senini bo bengi famille ya bandeko la bo confirmer bon que non sorry ndenge zala kaka bla 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 ndeko na bino akufi tango bo silisi ko pesa bango rapport bo yesi ko place muto akufi bo bandis ko sokole bo bongisi rumbo zo bongisa pena place on po parce que famille na ye ezo ya ko tala e for the last time famille bazo ya ko tala e pona mukola suka. Et puis tant bozo sokola ndeko wana boso na ye lokola zana bomoi bozo soana ndeko na lokola zana bomoi donc bozo soane kaka ndengo o traitera mutu tanga zana bomoi ndenge pe o traiter ozo sokola ozo loba na ye po ba msuba za ndenga kufi bongo mona mi azo suba toujours azo sumba ozo sola na ye sorry mama kingandi nazo sokola yo nazo linga na chayo oza la propre na mieux que oza clean po parce que ba famille na bazo ya kotalo pona mokola suka tango zo balusa ye nazo baluso na ngambo na msusu okende na ngambo collègue na ngazali tango zongisi ye boy tozo sala yo boy ozo communiquer na mutu akufi ouais ça normal kaka ndengo communiquer na mutu tanga za na bomoi ndenge pe esengaka biso to sala bongo to communiquer na bango ezate kwa mutu akufi na koma ko abuse ye na koma ko maltraiter ke te ekendela bongo te ba famille to respectera bibembe to respectera bibembe ozo sola muto solo na muto bo silisi bo bongisi bien bo latisi très bela bo latisi ne loka pembe wana te drap pembe la bo kange longité bo finike pena kitoko bo bongisi tant ba famille bazoya ale bo pesi bango temps bo tiki bango na room na ndeko na bango kufi
botiki bango pena ba spend time ba passer pena temps na bango nandeko na bango po eza mokola suka ba mone sute ba kozwa temps na bango ba kozwa temps ba vandi pena ba vandi na bango bavandi baleli balobi basalo bako kosala musu basala prière batu musu basala mambe basalo bako kosala muto déranger bango azate on siko basilisi babengi biso ke to silisi biso to osala nini to ye to jusqu'au drap pembe to bandisco ko kange to emballer bien là to kangi pena très bien après ce ko batona ba ya ko ba juillet bakene na morgue tant bakene na morgue eza eloko mo eza kwa kitunga boye. Eza na taille ya cercueil, eza le quoi cercueil mais cercueil te. Tant batu baye ko zoeba meme na morgue, ba zuiye, ba kotisi na kati loko wana ba kei. Donc ndenge biso to kangi dra wana. Bo moi kande bakambo, moi nde bakangi ndeko na biso Melody boye. Jamais ba ko stopper sous na nzela. Jamais ba ko fongola ngo susu. Ata bandeko na bango bazolela. Jamais beaucoup téléma, jamais beaucoup fongola, jamais que balo ba oziano pardon, na lela na zo service na kanga photo, jamais. Soki bozangi na posa kanga photo, bozangi na posa ko filmer, fallait bo filmer tant azaki na room, azaki na chambre na bino, wana balati seke drap pembete bakanga ke longi na été. Mais tant mutu bakangi déjà elongi na ye, mutu balati se drap elaki se ke esili. Esili bo moneka jour oyo bakenda kotala corps. Esili batu ba okene jamais boko stopper batu na nzela. Metala bino mutu si bakange na dra na bongo siko bo stopper bo na nzela pona nini atande kone ya mwasi ye souci zali azolela ndenge zala kaka boko stopper soute donc ndebo ndeko kende il faut bo continuer bo kene ko kota mutu na morgue bino siko bo stopper ndeko mwasi ya mawa azolela souci ya ndeko na ye souci soki ya mama na ye soki ya nani na ye soki ya boss na soki ya nana azolela eza po mete ya azolela na souci mais bino botu botelemaki pona nini pour bopesa muto azaki na chance à filmer. Eza normalité. Eza normalité mamsu bino bosana Congo. Eza normalité. Hein? Batu bazana bomo bo respecta bangote. Batu bakufi bo respecta bangote te. Soki pene zalaki ba famille wana baebi makambu bako funda yo moto filmer ba funda yo komo ko filmer po ko filmer o suki bongote bo partager on na ba réseaux sociaux bo partager on na social media te et l'on est to linga nete yangwana. Et là, vous avez biso bo respecter batute ya ngwana. Batu bazana normal bo respecter bangote. Batu bazana bakufi bo respecter bangote. Faut bo respecter bibembe. Bon mona mundele te tant tokenda nin au funeral. Tokenda ba cimetière. Bon mona mundele te. Soki korezo ya korbire zo ya batu batike la bangonzie la ba respectaka bango. Et pour ni mundela comprenant. Pour ni mundela sala bongo. Pona nini? Pour penser qu'il faut pesa muninga chance. Respecter muninga exactement na ya suka auzana bisote. Donc tout ça autre ko sala makambo ya bien pona ye. Tout ça autre ko sala makamba bien pona ye po muninga ndeko na biso azokende. Yango faut te respecter toujours. Siko pourquoi biso na Congo to sala yango te? Pourquoi biso na Congo to sala yango te? Hein? Biso na Congo to sala yango te. Oh, pesa faute ba konza mboka te, eza faute ya government, eza faute na bino moko ba public, bo ba ta ba sentiment. Eza faute na bino moko public, bo ba ta ba sentiment. Bo sala ba sentiment na bino po bo kotisa ngo na ba YouTube na bino, na ba Facebook na bino, eza normalité. Eza na maramususo esenga ekota na ba YouTube te, ekota na ba Facebook te. Mais siko biso bato tozoya nango bo pesi biso ka sujet, bo pesi biso ka ndebina mo batako bo benga matière, bo pesi biso kaka. Na minute e panzani mutu no so tia na ba Facebook na ye, mutu so tia na YouTube na ye, mutu so tia partout. Achango partout pour eza faute na bango te ngana condamner bandeko na biso ngana na problème bandeko na nga o ba tia na ba Facebook na bango te, na condamner bandeko na ngai o ba tia na ba YouTube na bango te eza faute na bango te. Bino bo pesi biso sujet, bo pesi biso matière, photo lobela ngo tongo eza likam photo lobela ngo. Na ko pe ko lobela ngo te. Na ko pe ko lobela ngo te, na ko pe beton kara. Mais na vandi na raison na bino te boyete. Toloba, mais bo sa la marambo toloba na bino te. Tozo loba. Message nanga e comme la bandeko na bino bazana Europe awa. E comme la bino pe bata Congo. Ate comme la batu nyonso na Congo te message nanga e comme na monde ate. Makambu nanga na lobara e comme partout. Soki bo considérer ngo c'est bon, so bo considérer ngo te tali ngai te nga l'essentiel na loba vérité.
nga nazoloba vérité mpona kosunga peuple na biso mpona kosunga communauté na biso bo comprendre ke makambo mosusu tosalaka ezalaka mabe makambo mosusu tosalaka ezalaka malamu. Pona il faut filmer. Pona nini il faut filmer. Pona nini il faut okanga photo ya moto alali na sa kufi. Pona nini okosa ngote boko tshile biso ba photo na ya kala ndeko na biso akufi. C'est bon. Nde na mona batu musu na ba Facebook na ba cheke kingani mwa kufi. C'est bon. Tomoni. Mais boye la biso pena image ndenga lali na mbetu. Ndenge pena la en hôpital. Ba musu to mona pena ke ndenge kazaki désordre bon boka mutu maman ketele choka okangi mama photo. Bon les esprits mabe. Oh bino bossa les esprits mabe. Nini ba famille. Bo calm down. Bo calm down. Bo calm down. Boza poser. Bo bebisa. Bo beta mabe. Donc naeka ko sa vidéo o ya vite fait pour na koya ko yebisa bino ke ou bien naeka ko tumba vite fait naeka ko sa vidéo ya vite fait pour na ko yebisa bino ke eloko bo sala mo na Congo eza respecté eza bien te. Nazo comparer Europe na Afrique te. Pour na Afrique tozaka na maram na biso moko Europe bango bazana maram na bango moko. Mais tellement biso ba mso tozaka na monde wana tant to mona pena ke Afrique bo sa ba erreur rebelle. To mona pena ke na Afrique to sala ba erreur rebelle. Jamais mutu akufiko yoko to ande koneto wa famille neto kanga photo na kidi babo yeno pite ko tala batu bo kanga photo na ndenge nini ba famille wana ba robot le maman de compréhension boko ki kuta na côté aro memo boke samba yo nani how dare you okanga ndeko na nga lali photo ou bien ndeko na nga okanga ndeko na nga kufi photo o sala yango te siko bato bino bozi pe courage ko bino bato babengi bino boke kotika mbome makor oyo na morgue yo telemi bato ba okanga photo ebi ko perdre musana yo. Est-ce que ebi ko perdre musana yo yango bino ngona balongola bino misala te bo respecta misana bino ngote balongola bino misala te ponde biso to respectara misana biso na moni benenge loko soki na sala on so na perdre musala eza faute na nga moko na osala yango te. Na moi pe loko bien sur na salle on a perdre musala na balongo nga musala et rozala faute nga mo na sala ngote mais bino ndie bon dirait bo etali bino te bo kipa na bino te bo sa na bino ka ba n'importe quoi. Non, etambola bongo te siko na hôpital na place akufeli wana ndenge bokangi photo elakisi biso na place kombo hôpital na ebité mais place munde ko ande bo telemaki elakisi siko na ba kolo hôpital wana soki ba monyo ndenge bo poster yango bo tiango na ba Facebook bato ba na ba Facebook na ba social media kaka ba kolo hôpital ba déclarer te ba kolo hôpital pe na ba konzo hôpital ba déclarer na bango te bino ndeni boti bo pandi image ya bato ba déclarer na bango te po na limite ke kola famille pe na arosa mama bongo soki kolo bango moko ba kolo ndeko ndem ba poster vidéo na wana en tout cas na ebité mais soki eza bango te eza mutu ndo yaki kotala o poster vidéo na ba kolo hôpital ba déclarer bandeko bo batela misana bino ko pardon bo batela misana bino muto ayebi valeur ya musala muto ayebi important ya musala oyeba makambo zo sala o banda ko inviter ba biloko mwa buzoba mike po o batela musala na yo musala ezaka papa mama musala eza papa mama musala ya ngwana ezo futela yo ndaku ezo futela classe abana ezo futela malale ezo sala nyonso to foko batela musala na yo foko batela musala ba famille. En tout cas, na yeki vite fait, ya kwa ko sa ma vidéo opo parce que na CP na ngata mukete. Na CP na ngata mukete. Botu na bato bazara na monde wana bato basaka na hôpital. Botu na bango ndenge ba respectera bibembe. Botu na bango soki bazara na droit ya ko kanga muta batakangi muta batakufi photo. Botu na bango soki bazara na droit ya ko filmer muta batu akufi. Botu na bango soki bazaka na droit mutu mo boyeka ko yeta batu baolela kidi bokangi photo botu na bango a part famille na bino moko tango bozana kata chambre wana bozana kata room na ndeko na bino boolele pona tango asuka ba pesi bino chance bosa o bolingi so bokanga ba photo so bosala mais tango mutu si ba latisi e drawana bakangi elongi ne ba oke na morgue ozana droit te ozana droit ya ko sala yango te. Ba pesaka batu chance tant bozana kata chambre na bozana kata room bosa on so boni bosala so bokanga ba photo so ki be boko filmer so be bocha live bino mo ka ke tali biso te
wana est-ce que ezo bino moko ba famille mais tant mutu de ese ba kangi ebongo ozo kene na moke pakala o stopper pe na nzela ndeko o stopper pe na nzela mutu batazo lela OK pour mezate o stopper na nzela ele mutu mo pas filmer en tout cas ba famille et a passé eza mawa donc eza passé eza mawa mais malembe na koloba na biso oyo na ba motivation na biso oyo changement e ekota kaka changement e ekota kaka soki nga nazoloba yo zoloba ye kuna pa zoloba changement e ekota to kolemba te to ko continuer ka koloba donc ba famille na lingi bino mingi ba gros bisous na bino su bonde ko landa ngai en tout cas die notre père nzambalola apambola bino bobo santé ko partager bobo santé ko landa ngai nazaka partout na social media naza vraiment partout naza na Facebook naza na Instagram naza na TikTok naza partout vraiment naza partout ko lingi olukanga wana sujet wana li solo mo lingi ke to solango to développer to lobelango to salango mezate partout nazalaka na kombo moko kombo na ngai ezalaka yango wana Anita Mavita so olukinga na Facebook nazali Anita Mavita olukinga na Instagram nazaka Anita Mavita olukinga na TikTok nazali Anita Mavita mona bakomi BL donc Anita Mavita boss